tinu ntakudia vunda voku vunda kugwa iba tumkuni imasa. Cela veut dire quoi? Roi ntinu. Soko za kulia kozala ya kovanda. Soko zo lia kutelama oza lokola mungamba oyo batindaka mai na koni. Mukonzi aliaka kutelama te. Il faut fanda. Nde signification ya clan nanga yango. Donc mukonzi faut aliaka kufanda. Aliaka kufanda. Jamais mukonzi na nzela na mikate na wana za disqualifié. Wana oza mukonzi te. Mukonzi akulia isika moko bapesi ye avandi. Soki mukonzi akomi na ndako pesi kiti te akozala kutelama. Kino yoko lakisake vanda isika wana avandi. Omoni banana yaki na telemite. Tina moni bana yelenga kiti papa vanda. Ndena vandi. Donc pour yo ndo za mutu ya mibeko. Ya mibeko. Mibeko mukoko na biso yango wana. Très bien. Nde ntini ntako clan nga yango wana. Tino sako bongo siko. Ndenge na zuli bukonzi. Bukonzi na biso tuzalaka ya kuwelela te. Biso na Congo Central rare. Umona leki na kundu. D'ailleurs biso tuza matriaka. Donc c'est-à-dire côté bon maman. Côté bon maman. Biso côté bon tata toko kuzwa bukonzi ata mokolo moko te. Pokuna ezali clan na bino te. Wana tata azana bana nkasira ye, azana baleki na ye. Nde baza batu ya kuna. Soki tango tata akufaki azalaki mokonzi. Mutu mususu na ye komona na te yo bapesi yo mwana simba bukonzi osimbi bukonzi wana. Ozo sintango mokolo nango akoya. Akoto akozwa yango. Akosomela yo. Yo ozo garde ozo batela kaka ile ozo garde. Alatisi yo apesi yo masangana yo papa obomilaki eloko nanga ozongiseli eloko na yo tikali kaka d'office mwana ya bitinda epa ya tata na yo. Bukonzi tata na yo ozana droit te otamo eloko moko te. Ozwa te. Mais ya biso tuzuzwa ndenge nini? Biso zaki soki noko akufi ya aza mokonzi na kati wana atali mwana nini azana mayele mwana nini azana boyami mwana nini mayele kobatela bato akoyeba ndenge ke mwana azana mayele to azana mayele mama tango yo botaka bano yebi na mwana oza ko observer aka na mwana yo azalaka mubulu na mwana yo azalaka na kimia na mwana alinga bitinda na mwana alinga bitinda te c'est ça na mwana yo telo yo pa zo ali soko tuna lobe analia ko sala ngani bazalaka bana moko ba yamba da partir ya wana tango wana oyo azabotos baponike yo bonga ozofa oza na droite ya koboya ata okimi nga nazalaki naza mutu ya Kinshasa wa natangi na ye na Kisasa na bale wa na Kisasa noko aye kulanda ngati awa mwaye oboye eza te na chef de famille musu oyo ya biso na noko chef de club aye ti na ndako na ngai partir lelo yo komi chef pe ondimi biloko wana nyonso eza na mutu na yo parce que yo nde mutu okolobela mboka yo pe mutu kowela mboka voilà bayaya baza ebele tozana bayaya ebele bamama baza ebele pe bamama baza na kati bagrand frère baye ebele alobi yo kaka mutu kozwa donc il faut zaka mokonzi soki oboyi wana likambo nini kosalema bon bango awa bakosala yo pe likambo te mais soki baponi yo na mai baponi yo na bokoko bakoko baponi yo ata okimi okomona bivenema ebele bakobandola ndo kaka kino okosuka kozonga mama okomona pe mabaku mabe ebele na ndako okomona ke nazonga kaka ntango ngai nazala kokima biloko oyo nazalaki locataire donc bakangi mpenza bozwi na nzela nyonso ya mbongo ntina mosala balongoli nga mpe nayebi ntina balongolanga nga mosala te okokufisa bana na décide mbala moko na ke papa a partir ya lelo kofuta de compte na ngai esili na boyi mosala eloko chef de personnel lobi okolonga mosala po nini yo zana wana naza bana mibale mais na boyi fin de compte nzoka nde nazalaki bloqué quelque part tamba ye bokonzi ye okosala nini natali mpe na mboka bon ça va ye nango na ok yo pe osi oyebi oyo bandi kotala pe parmi bana kasi na yo oyo ya mayele osi identifié po moko ya kokuta naza kuyeba bana kasi nyonso naza kuyeba ba grand frère na yo libota nyonso naza na ngona mutu ata na lali bo nayebi ke mutu songolo aza esika songolo mutu songolo aza esika songolo oyeba ndeni et puis nayebi ke mutu nani oyo azali ke soki boza te mutu wana akokokamba baninga lisusu ndenge toza ba divergence ezala te donc nde tokoki koloba wana miso ya lao chef ya nzeza eza milai ekendeke donc place nyonso bato na yo bazali yo ozomonaka bango omona bango ndeno mpo toyokaka kuna ke bino bachef bozalaka mwa nzungu moko boye botia bato na bino nyonso bokontrolaka bango na nzungu wana soki alongwe na nzungu wana akolongwa te soki alingi alongwa obendi ye eza ya so eza bongo te wana soki yo ndenge oza wana kindoki tozwa nane mpo eza kaka wana sujet kaka eza kota kindoki wana voilà moni kindoki ndenge ezalaka wana kindoki mama moto akosa te na kimokolo bakopesa yo kindoki poison
obota minde nango yo zana libumu na yo wana ndoki aye azwi mwana na yo ake abimi na ye atamuli na ye titi aye kozongisa mwana wana botami ya kokola nde basalaka oui kindoko bapesa ngo na te yo zala boto po za chef komi ndeko non mais c'est que bapesa ki otango za mwana te mwana te parce que ye baki déjà que okoma chef non ki chef eza attention eza des choses différentes kindoki ze loko mususu donc chef eza bondoki te ata ne bolata bamikila wana banini wana eza bondoki te okokozala na yo ndoki parce que omimelelaki na libumu na yo nde ayeba ye kopesa yo yango ki chef nde wana yo pe ntango wana okomi sikoyo na croix okokoka lisusu kozwa mutu te okokanga mutu te soki olingi okende kobakisa lisusu kindoki ya yo ya libanda wana okomi nganga oza lisusu mfumu te nansenza ya tre bashefu na banganga po babangaka bino mondiki oza wana chef soki obimi na balabala ozotambola bala mosusu oyo bayebi te baokima obiyeta ndoki wa nganga ye wana donc nzoka nde chef aza nganga te chef aza nganga te sokomoni chef akomi ndoki akomi nganga amizalelaki na biloko wana epuis mosala ya kichef akosala yango bien te po chef amonaka makila ya motu te c'est chef akobomba te chef akompletaka ye moni chef ndenge avandi wana ye wana azali na banzoi oyo azali na banyoka oyo wana aza na nganda nde bazosalisa yo sikoyo yo ovandi boye ya des fois oyebi mpe eloko te mutu mosusu azolinga ya kokotela yo na butu mpo aya kosala yo mabe kuna deja se baatake ye donc yo chef aza nde na bagarde corps na ye yo oza na bagarde corps oyo baza na armée oye ye moko c'est comme président de la république chef de famille oyo mpenza oyo azali ke ata na beli awa fo bokende kobenga ye ya kotala noko malade ozobela nga na moni eza clair te donc bango nde bazalaka na biloko wana yo chefu yo ozalaka na katikati ya bato oyo bazali na bamakambo ebele wana yo ozokota na bandako ya yo ozolobela nde famille ozotraite mpo na famille ozotraite mpo na bato chef aza mosala ye kosangisa c'est ça kuyeba nani ayaki nani aliaki nani alete mopaya wuti boza wapi makambo eza nde mosala chef nani asali mabe otindi bato na misala wa bakende kokanga mutu wana ala ake kozwa mwasi ya bato akomi ya ye bavandisi yo basambisi yo esili alingi koyoka te otindeli ye bagarde corps wana bakende kodiscipline bokende na ye kuna na corps de garde donc chef mosala na oyo kokomande kaka c'est ça kokomande bato wana me yo oza nde na bato ozokomande oyo bazala biloko wana bato yo kokomande bango te bango babandi koyela yo nde rapport yo okola te me bango bakola bapesi yo bokonzi wana mpo bango bakomi lokola bagarde fu na yo très bien nde toza na bango ok ozokomprendre chef azalaka ndoki te otelama oliaka bato oboma bato non wana oza mfumu te aza koloka bato pe te ozoloka bato me yo ozoloka bato wana bakosalisa yo na kamwe nga turo nakendaki nalali na ndako 15 heures kaka boye nalali mpenza makasi kokoko baye kobetela nga porte nini chef lamuka nini tala lega kenda kuna bomi sombo na zamba boko soki yo chef ozoloka bato biloko yo koleko na butu wana baye kolamusa yo balamusi yo bokende nango oke mpe bomoni mpe sombo yango eza ya nyama boye to mutu oyo ya nyama oyo baliaka eza mutu te mpo balobi bino bashefu kuna bandoki babalolaka nyama mutu nde babaloli akomi nyama mama jamais ngando abongo na nzete ezalaka te donc ngando atikaka ngando oh bien aimé chers fidèles téléspectateurs auditeurs auditrices tozali kokoba émission na biso na chef Dianzenza mbwene oyo tozali kocontinue na ye na kolobela na oyo etai bantandu bongo sikoyo tozali koloba ndenge nini azwaki bokonzi ya bantandu boyoki makambo nyonso azali koloba par na riche bongo sikoyo soki bolingi kojoindre biso na bamituna na bino bozali toujours bienvenue na bamituna na bino beaucoup de biso na numéro 081 43 11 110 081 43 11 110 bongo batanu nyonso bozali kolanda neni chef na bino ye oyo chef Dianzenza mbwene azali kolobela na oyo etali makambo batanu bongo boye bakozala très branché bozala attentif pona koyoka makambo bongo chef lobi bino ba chef bazaka bandoki te bango bazaka nde armée boza entouré na bandoki oyo botindaka na koluka yo bien donc bozaka nde entouré na bandoki oyo bapesa bino ba information to ba koyebisa bino makambo bino pe bopesi bango mitindo aya oyo bakosala donc c'est ça bon ndenge nini siko bafandisaka bino na kiti ya bokonzi mpo na moni oza na mokila oza na mwa chapeau wana kiti wana ya bokonzi ezalaka ndenge nini ezalaka na moi to na butu esalemaka na ya nzete wapi na cimetière to wapi bon merci mama na question na yo bokonzi biso
na matriaka tozwilaka pe pre ndenge moko soit bateke soit ba Congo central nyonso tango famille eponi yo ke yo ndo okomi mokonzi ya mboka wana po bokonzi eza de sorte ya bokonzi ezali chef de gouvernement, chef de terre et lui-même chef coutumier. Voilà. Je suis chef de terre, chef coutumier tonan. Ngana za chef de groupement et chef coutumier. Donc au sangi signonso na chef de groupement na chef coutumier. Voilà. Wana rôle nanga makasi naza ko jouer mingi coutume. Voilà. Parce que groupement ezali ko battre la pesane. Ngai besoin na ngai eloko penza na ndimaki eza coutume nazongisa coutume na place na yango. Ndenge bakoko baza koyebisa ngai avant tout bango bakende nde biloko wana etika lokola soko lali bokomona eye kolamusa yo nete kolamusa likambo oyo nayokaka yango kala groupement eza titre administratif eza titre ya l'état kote nde mobulu bitumba ekomi makasi eza kote ya groupement po l'état ekoti politique ekoti wana d'ailleurs ki groupement wana ntango bakoko bazalaki tango babomi koko palata wana ezongi na secteur kuna na secteur fallait toujours palata wana ezonga wa chef de secteur wana azwi noko na ye wana azabo kilo na mboka na biso azwi palata atie azwi bantaba mibale azwi ngulu apesi nzoka nde chef bazwaka bongo te oui bongo te eza palate ya biso bango ba kilo oye kuzwa palate na biso ndenge nini ekomi bitumba soko yawa na ba biro awa fozala na ba $1000 na ba 500 na monaki pozwa bokonzi pona ken kulanda palate na nga wana groupement wana ezonga fona pesa bambonge bele pas question ngai problème ezali mabele eza ya biso ngai naza na famille bino ba kilo yo kutu ngambo wana to pesa ki koko pesa ka mwana moko akena kubala kuna yo bokilo talaka kuna soki bisobe tumbisa po tuzana ba savane biso zana bisobe tuzana zamba te tuza bisobe vanda ibeli ba tourner face kuna bakomi balingi bakonza biso yango tusalaki opposition te bino to wela na kapenza te ke to funda na to sala boye soki ezalaki pona bongo mutalenga makasi kuna azate na okangisa bango nyonso tu na ozuna makasi me kaka mokolo nzamba akovandisa lisusu biso nyonso bakozongisa ngo kana bokonzi na bino bongo sikoyo obeleli bakoko te mpo nayebi ke bakoko bashefu mingi ntango nayambaka bango awa bango bayebisangaka ke bango babelelaka nde bakoko po soki bakambo ebimi bakobela bakoko babi bakoko botala sikoyo palata na biso kei après koko wana akoyeba ndenge nini akoinspire yo mpona kokende korekipere palata wana obelela nano bakoko te mpona palata wana bakoko na biso bafumu ezalaka na batour te ezalaka na batante te ezalaka mpona ozwi likambo te chaque jour toi tu dors il faut yeba ke oza connecté na bakoko likambo wana nyonso soki ekomi na niveau kutu ekomi lelo grâce na bango po soki na biso na nzoto boye nde lelo oyo na babiro bamosusu baza na baprison bamosusu baza na bakoko batie kimia bato ya maîtrise batie kimia bamoni kote moto elingi epela bakoti maîtrise yo moko bando komona bafai na yo ata bango kote wana bazana bafai ebele bafai eza ebele biso tozomona esika wana bakoko bake basali musala na bango bazosala kaka na kuku si bango basere bango sikoyo mpo bacomprendre ke eloko eza ya biso te tokota courage te bakoko bakobandosala kaka kaka malema kaka mokolo oyo ngai na kozala ke bon lelo yo administrateur du territoire kitawa ale eloko wana ya kozonga wana ekozala matata te ozala pe bitumba te po bakoko bakozala basi bamaîtriser bango banyafu toza pe baparenté tala nani ye bokilo ngai na ye kobala mwasi après na mboka bokilo yo ozwi bokonzi ezalaka bongo te yango ezosalama sikoyo na bagroupement ezali awa na bacommission d'arbitrage batia awa moto oyo azali chef aza na mikanda aza na nyonso te balongoli ye bazwi moto mosusu oyo aza batie ye nzoka nde chef kutimi atiamaka selo bokoko atielaka na mikanda te na mboka yango babengaka ye chef kutimi po atiami selo bokoko voilà sikoyo yo ozwi yango epa ya banoko na yo banoko te noko moko bamama bazalaki ata baza banoko misato mine kaka moko oyo azalaki na bokonzi nde yende wana chef de clan oyo aza okipe biso nyonso ntango amoni nzoto esili alembi akomi atali na bana nyonso na moni nde aza gentil oyo gentil ya bato oyo abatelaka bato ye oyo tika na pesa ye baye ntina ndako vandi
bazwi biloko bokonzi bapesi nazongi na mboka famille evandi basali lokola ekoma ya mikanda basali mukanda ye ekoti na awa babiro nyonso mikanda ekota bavandi kape na vandi na ngai donc bareconnaître yo reconnaître ngai officiel ke nazali chef na bango. Ok. Bongo siko chef tolingi lisu totuna mutuna mususu. O bayibisaka biso batunaki bayibisaki nga mama mkolokoso na chef batandu tuna nano batandu kindoki osho lobele wana ke ba chef baza bandoki te. Mais kuna na batandu bobi kindoki ezaka makasi yango wana batandu be bakima poto. Toko kene na poto kuna bakolo ba Kongo nde batonda kuna bobi bakima ndoki awa. Po nini po awa baliaka bango opesi soki ole soso tindeli chef te tindeli niti baleyo. Soki olatili puta otindi kuna te baleyo nde bamona kaba kende ko musika na miso ya ba chef na miso ya bantandu nyonso kuna na ba Kongo bamona ka bango te. Bongo lobi nde ni chef pona likomwana. En tout cas mama na likambo ndenge wana eza mwa pasi. Po ngai pe na namoni famille moko teke bana bakimi bake poto nde bazonga te na famille na biso pe totina nani moto na poto te moto pa akenda poto azate donc bango bazaka menacé te toza pe na problème wana te kindoki ezali ndenge nazoyebisa kindoki ezangi mboka te kindoki eleki ya moninga ezalaka te ozala na bangala ozala na baluba ozala na katanga ozala na bakongo kindoki eza kaka moko bandoki bazaka bandoki zando eza moko awa toza na capitale ya Kinshasa. Est-ce que grand marché ezalaka wapi awa te ata lelo zando ya bandoki ezalaka place moko ata oke na liberté suka nango koya wapi awa grand marché oya na grand marché donc esika monene bo besika bango bongo bana zando na bango bongo bino ba chef bomonaka bango te botika bango basalaka pwani non mutu na mutu aza na famille na ye aza na ndenge ya batelaka famille na ye makambo ya kindoki na ye eza sa famille na ye aya okota soki bandoki oyo ya famille na yo koyeba ndenge ya komaîtriser ndoki na kati ya famille omoni ndenge bazoloba mbetenge wana oyoka mbetenge po kuna balobi kuna nde bakende kokanga bato na mbetenge kuna omona soki osakani bakei kuna na mbetenge bakei kotia na se ya libanga kisi ezali na mbetenge kisi ezali ndoki azali me ndoki abomaka moto avec cause pamba te kisi pe ezwaka moto avec cause soki réseau ezali mama réseau ezali te kaka po eza mbetenge bongo biso tokoli boye tobotami kuna po nini babomaka biso te po moto azopesa soso te azopesa liputa te azolia ye moko bomengo na ye aokanisa baninga te epuis moto mpe soki azwi epai akei abosana famille na yo obosana tata obosani mama bongo soki atindi nano te soki azwi nani te soki azwi nani yo lana mosu bazalaka azwi na ye akipaka bato te bamosusu bazala loboko makasi bazali soki oza loboko makasi akoboma yo te ni tata jamai aboma mwana ye bosiko bakosala nini programme eza epai yo moto okei mpo bamboka yo okeyi biso toyebi te bana toboti lelo awa yo oboti mwana opesi ye mate awa bien mwana akoli azwi chance ake poto me ntango akoti kuna akoti na bandako ya bato wana akoti na occultiste motema na ye ye makasi yebake ye kuna mpe akomi opoza na yo akomi mpe nzambe mosusu ya fois kuna mpe batinaki ke kangelanga tata na yo mpo namona yawo ye mpe ye azokoka kozwa yo te parce que yo mpe oza na bagarde fu na oza na bagarde kuna epertive oyo tata wana aza ndoki tata aza ndoki te yo nde oke koluka kuna po ya kosala retour po ya monene kuna mpe ale barrière ezali soki okomi liboma kuna etali tata te soki kuna okufi selo tseleka na yo okokata kuna po bango nyonso awa majorité mituka etondi awo na ke poto bato bake kokota epai ya baindien epai bamarabu bake kosimbasimba donc ekomi komona londire bautaka kindoki na bakote na bango omoni sikoyo yo oke kuna obebisi olie yo tala kote yo obebisi eza te yo ozongisi makanisi kote ya tata bota est ce que tata aliaka mwana biso ndenge toza na kati ya tribu oyo wana ya bakongo soki tata alie mwana aza lokota noko nde moto aliaka mwana noko akolia na raison nini akolela ye na raison nini kasi biso eza matriarcat monene na yo sikoyo ntango akolela noko akolia mwana wana mpo na raison nini yo koloba raison ya kolia kindoki tokokota te parce que nani tolia yango te tosali yango te selon histoire monene ya yo ezali na kuna mpo motolo soki yo ozali ndoki okola ndoki jamais okoki kokende kolia epai batata ifo kaka kuna soki otie loboko na nzunga batata yebake yo kosilisi famille na yo mpo tata esika nyonso akoyoka nzala aye aye kokanga okomi ndunda na ye okomi bilanga na ye ko yango wana selo mateya ntango tata na biso azokolisa biso aoyebisa biso bongo
ni mwasi basangisaka na ye ndoki te. Est-ce que mwasi azaka na ndoki te? Mwasi akokoya na nzungu na yo, yo mobali mpe oza ndoki, otie loboko na kati. Ntango otie loboko na kati, mwasi akosinza ata oza na o nga naza na président akolanda ye abomi ye. Ntango mosusu yo mobali oyebi te. C'est comme ça kindoki ezalaka nde na sens wana. Bongo yo sikoyo chef. Nakitata ndenge eza wana, yo okokende kolia nsima te. Ole olia mwana te. Po mwana aza lokola loboko na yo ya mobali. Soki yo ole mwana, ngai mutu nabalisaki yo nayebi ke yo le mwana oyo ya yo moko mwana mwasi obalaki mwana ngai nabotoli na bana nyonso yo oza na bango obotola bango ndeni na bo mutu boyi na ye oye kozwa bango abo mutu kozala butu te obotola bamaki te alibota kuna awa bino baeglize ezali baeglize oyo mpe ekomi komona makambo kuna mpe epa na biso banganga bazali bambikuli bazali kuna tango bambikuli bazali bake kuna balobi yefjene mwana tata na ye wana mutale ye toke pe na nganga oyo mwana tata na ye mutale akonfirme to ye lisusu na bangunza mwana baprofete batondi awa mwana wana tata na ye mutale effectivement tata ondimi akoboya pete soka liaka akoboya te baboyaka te ale ndenge wana omoni a partir ya lelo bano batika na bomoi bazala 5 bazala 6 na mwasi ya yo wana le abu pia to bomili ye wana boko bunda te ye pe akondima boke na bana bongo mama ezalaka bato bitumba ezala wana somo mama journaliste ezalaka bato bavandi somo penza bitumba homme sage na banganga na kindoki yango bavandi wana ozoyoka ngo na sango mokolo ko vivre ko donc etoki faut koyebisa bato batika bizaleli wana po bakoperdre bana kuna pa batando kuna. Ok, bien aimé, chers fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, à RTEC Tropicana, bon, vous allez koba kaka na émission na biso, oyo la découverte na chef Dianzenza, oyo chef Dianzenza mbwene ya bantandu. Bongo na moni motuna moko oyo outi ko kitela biso, to ebisa bino numéro oyo boko bengela biso, ezali 081 43 11 110. Na moni motuna moko eye awa etimina mina ndeko na biso Julia Choka. Alobi bonjour maman. Pourquoi batandu mingi ya basi ba botaka libanda ya mariage ezalaka lien ya coutume to nini donc ndeko na biso Julia toka lobi bantandu mingi ya bana basi ba botaka kaka libanda ya mariage avant bala donc il faut abota kaka nde yambo akota libala abota no epa na bango ezali lien bino batandu nde boloba ndenge wana to ezalaka kaka lokoso ya bana to eza ndenge ni po bantandu mingi ba constate ke bana basi ya bantandu bazemisaka na bango aboti nano nde après akeli bala bongo siko ndeko Julia tok awa lobi yo lokolo za chef loba nano likambo wana ezaka ndenge nini wana mama journaliste wana conception ya sali amonike bantano ebele avant apota libala ataka vraiment ndenge bala basi apota na libanda simande abaye ko bala ye atatoki mobala akobote ba azemisi nano ye liboso ape ba bala nde alobi ezaka bongo ko constata yango to uta wapi wana il faut changer question wana tuna penda bien kobota na mwasi libanda lelo awana kata Kinshasa to umona ndenge moka ba toza kuna na mboka soko jo Kinshasa na Congo Central ekomi kaka eloko moko lelo soko longwa okeno kutana ba matadi wana ba jeune nyonso ya Kinshasa baza wana bazo sala folie na bango ndenge balingi soko kepa wana Kazangulu Madimba Kimpese okeno kuta ba Kisantu tout bazo sala vivre na bango ndenge balingi donc wana ezaka wana ezali sentiment ya mutu ya mutu ye moko eza makambo wana ezalaka coutume eza d'ailleurs biso ndenge tango tobotami tata na biso azoyebisa biso mwana mwasi na mwana mobali okoyeba nzoto ya mwana mwasi kaka mokolo yo okobala ye donc batando baloba ndenge wana biso tokoli pe bongo aizala biso mibali tango tokomeli lobaki epa okendaki classe okosala mobulu na yo mais déjà baboti bapekisa avandi na papa yeba kaka ke ye moko papa tango okomi kaka boya bani koloba ke bon yo kende kosololaka na mwana songolo pakala wana salalaka na ye ki camarade ndenge nga pe na balelaka ezalaka bongo omoni mais eza te ke coutume ou bien mobeku moko etindaki mwana mwasi avant to abala il faut non ça n'a pas de sens. Donc wana ezali bantandu te ezali coutume te donc toyoki voilà sentiment ya moto bosiko tozali kokoba kaka bavandisi yo na kiti ya bokonzi ndenge nini basalaki yo ndenge nini po bavandisi yo na euti epa banoko après bapesi yo nini po bokonzi yango ozala nango baproclame kaka ke chef Dianzenza mbwene comme chef bapesaki nini lokola basembole ya bapouvoir basalaki nini po yo incarne pouvoir kosala kokota pouvoir na biso ezalaka boye
lokola bapesi ngai zwa bokonzi yango oyo maintenant c'est à vous bapesi yango na maloba basaka cérémonie esalemaka ndeni non cérémonie ezalaka cérémonie ezali ezala te ndenge nini cérémonie ezalaka mokolo wana yo moto bapesi bokonzi osorganize okoti na losasa okoti na losasa basi batongi kamwa ndako moko batongi mwa ndako moko boye koti kuna yo moko to na mwasi to na bana te yo moko makambo ya bokonzi etali mwasi etali mwana te etali ka yo kuna yo bana kolia kuna okuta basage kuna kulala kuna basage bayaka chaque jour kopesa ka yo matin oh c'est pendant combien de temps mikolo boni ça dépend ya moyen na yo ko tia 2 semaines ko tia 1 mois ovanda kana kati kuna siko ozosala nini ozolo na yo biloko oli ezolia ozolala ozawana wana siko baotia bakotiso idéologie bon idéologie ya nini boya bo chef te bongo okofanda ka pamba boye na kati ya ndako ofandi ka pamba oliaka bafungola miso bafungola matoi po babibi bozaka miso mine soko olingi yango bafungola soki olingi te bafungola bongo yo chef kozala kozipa ba miso vraiment na mboka okobanda non yango eloko na yebisaki yo ke chef soki yo chef bafungoli yo miso obani komona okomi na courte dire okomela te soki yo chef ndenge oza wana bakolisi yo okola deja baye kopesa yo mosala na yo gauche droite pour ça ni 20 ans ça passe mais il y a les chefs bazui bokonzi bana mike nde bazwaka biloko wana deja anuni na yango yo baye koliko ya kimokolo omibatela nga na komi mokolo boy yo ya kopesa nga ba cérémonie wana na kolinga te donc ofandi oliaka do bobimaka minene kuna po yo ofanda kaka ozolia non bapesaka nini boliaka nini ezaka une semaine kaka misuni ozoliaka biloko nde bazolia wangila bafumbwa nyama olie mafumba balami nyama wana ezaka nyama to ezaka misuni ya bato ezaka nyama omonaka mpenza ke nyama nyama za nyama baba mosula mutemona nakate siko nani azolambela mwasi no mutu azolambela mwasi akolamba ye kopesa yo lie na yo mokolo wana ekoki fete esalami ntango fete esalami babimisi yo balatisi yo chapeau oza nango babombi yo bake kobomba yo kuna osokoli olati bilamba ya sika bazwi ekoti batie yo bazwi tipoi bamemi yo na babiloko nyonso ya maboko balatisi yo mitako deja bakati ya singa bazwi siko original batie donc ntango kote na kati kuna bapesi nano ya singa wana ozaka nana basinga nde libanda baye kopesa oyo na libanda nde ozwi oyo mpenza elalaka na kati ya bongo sikoyo elibona nini kolata yango eza na nini na kati na pouvoir ça c'est tradition ça c'est oyo clan na yo mobimba motako ata nga na kokufa bile oyo eloko ekokufa oyo motako eza ya mbula komi ekoumela motako oyo est-ce que donc c'est-à-dire oyo pe ntango oyo koza te oyo akoza te azwi yango wana ok ya kosomba mosusu te ezali mpona kolakisa transmission yango wana eza teke motu mosusu akuta kuna ya kokɔta na famille na biso non soki ngai na lungwe mama kuluta mama leki ti après ekoti na bana nkasi bongo soki ebungi bakosala bakofabrike mosusu bon soki ebungi eza eloko soki ebungi eza eloko baluki mosusu bakoluka kaka mosusu banani bafabrikaka yango bango bao baopesa bokonzi to bokeka kosomba plasi batekaka nde bakotisi yango non ezali des sortes omoni oyo ya cuivre oyo flama atikaki voilà yango babengi nde groupement palata ok oyo eza bachef coutumier chef de village bafourgeron bato bakosala yango balingi eza ya mwindu wana nde chef de village akolata aza na oyo ezali bakoko bato batikaka yango ezalaka ya kala na mokila wana ezaka ya bubu mokila oyo eza ya coutume kaka oyo bazwaka yango na nyama nini mokila ezalaki mpakasa yango wana olatisi nya mpakasa wana voilà oyo bampakasa lokola basila mingi bakomi kosala mingi bango me mokila ya mokila eza mpakasa eza meme te eza ntaba te eza mpakasa wana elakisi bokonzi kosakana te mpo mpakasa soki akutani na wana mpenza mama bifle soki okutana efa panza kima akopanza mpenza donc bokonzi wana kopanza ezali chef très bien chef nakanisi na biso nyonso ya radio télé environnement oyo nyonso batando bazali kolanda biso bazali koyoka oyo chefu Dianzeza batando azali koloba bongo po to continuer lisusu tokosenga na technique lisusu asunga biso na kati na loyembe mususu chefu amela na osoyi mususu po apesa alingi kolobela oyo sikoko bokoko wana batradition ya batandu nini basala te bongo siko avana no abimisa makambo minene wana technique botinda lano biso loyembo
merci mingi technique pour na loyembo kitoko bortine biso lisusu bongo ekosunga chef vraiment si ameli soyi po continue bongo chef to zali sikoyo bokoko ya batando eza ndenge nini nini oyo bana nyonso bantando bazali kolanda biso esengeli bayeba pona bokoko ya oyo ezali bantando po yo lobaki ozawana pona coutume po esebebaki bongo bakoki koyeba nini basala nini bayeba nini bakosala nini bakosala te mama bokoko ya biso na bakongo soit bantando bambeko banani bokoko ezaka moko d'abord c'est respect ya coutume ezali kotosa mibeko ya bokoko kobuka yango te kobuka mibeko ya bokoko te mibeko ya bokoko eza ndenge nini lelo esokoke kuna na bamboka esika tozali na mai mbisi eza lisusu te ekauka po bato batosa babebisa bakoti kila nyonso ya bokoko basi babuki banzala ete mokolo ya mitano mutu moko te akende kusala musala na zamba tovanda po tocelebre bawei baboya mokolo ya mitano ekoma mutu nyonso akoma salongo na salongo bikila wana nyonso esali nini ekufi ntango bikila ekufi Kinshasa awa bazo vivre kaka kura ezalaka lisusu te mpona kaka baboka bikila bazwi banzete nyonso na zamba bwa bakati ekomi makala bikila nyonso isika nyonso bokoko ezalaka kovanda bakoko bazalaka kobombama bapalangani do bakoko basi bapalangani basi bakei wapi esi bakenda poto te bakoko bakima non omoni biso na bamboka eza na bisika mosusu neti mutu wa mai tolobiki esika wana moto akokoma kati pouvoir eza donc incarnation ya bakoko eza makasi na biso nyonso eza kuna soki ntango moke kotuna tosanga nani kapita songolo tokende esika wana à part cimetière ya bakoko mais bashite moko ezalaka bashite interdite ya pouvoir ancestral ezalaka wana ndenge bakoko batika bikila zamba wana bakataka te mais basi bakei kokata yo oke okati yango komona baevenema bana koyebele ya mibale babisanga mingi ezalaka na katikati ya bisobe komona esobe munene na esanga moko epikama wana bana bakoko batika esanga wana bato basalaka yango te bakotaka yango te botika esanga wana ezala wana bakoko bazalaka mystique ntango mosusu aza na lion ntango mosusu aza na léopard akenda kovandela na ye kaka wana mpona nini mpona kobatelaka famille na ye donc balion wana nde batelaka famille koko oyo azalaki bakoko nde atiki lion voilà azalaki na lion na ye bongo lion wana emonanaka ebande omonaka kaka lion lananga malamu lion wana yo okomona yango te nde eza invisible ye moko abomamaka wana ayebi ndenge nini ye akende bobongola akomi na kati ya lion wana oui donc bango bazali bandoki ko bongo mama yo kasi ntango bazoloba kindoki avion ezoleka oyo eza nini kindoki eza solo eza nalobi te kindoki eza te mais ezali chaque génération donc oyo bakoko wana batando wana bazalaki ndenge wana muntano nyonso oyo aza na mboka aza moto ya kala aye makambo nazoloba yasika nde bakoyeba lion wana donc koina ye aza wana koina ye aza wana me ntango bokei kokata nzete wana koi wana akimi yo kati zamba wana bisika ya bomamaka ale ye alungwe wana lokola ye alungwe zamba wana ekei obie bakati esika wana ekauki eske yo komona esu mbinzo eske yo komona esu mayebo parce que zamba ngo esika wana nde eza lokola mwa source esika yake kosengelaka pouvoir ya biloko wana eyaka yo ke okati yango osali biloko na yo yo olingi osali bajardin na yo mais bajardin wana yo osali eza intérêt personnel mais koko aza kobomba intérêt moko général ya biso nyonso oyokaka mayebo kunele mbula oyo mayebo eboti ebele tolie bino nyonso yo bolie mais lelo yo kokata wana osali jardin na yo osali nduna na yo mpona yo na mwasi na yo bikila wana ekufi yango makambo ebebi nyonso ebungi puis na bana tozobota lelo histoire eza lisusu te culture mpe ekufi nango bana ekomi bazolanda batelevizio bafilme oyo ozomona wa ntina bamboka ezali bafilme ezali ya bavideo mpe ekomi di biso ntina mboka basede wana ozomona ya banigeria eza kuna alors koma sikoyo tozobatela culture ekosala lisusu ndenge nini biloko ya bokoko ekosala lisusu ndenge nini mais ekosala parce que lokola biso moko asi toyebi ka moto asali makambo oyo nyonso eza mondele moto aye kokabola biso donc yango wana chef coutumier balingaka mondele te tokoki kolinga ye te mama biso tokolinga mondele ndenge nini ata ozopesa akobebisa bokoko akobebisa nyonso abebisi nyonso mondele aye akoteli awa na Congo central abimeli mpe ka wana na Congo central ntango abimi akangi akangi nyonso akende
mais sikoyo makambo ezali wana bato bakoyeba bango kaka biso moko bamfumu soki bayokeli biso te tala nani mondele makambo azosala alingi biso tovanda tranquille te alingi chaque jour bitumba alingi mais biso bitumba bamakilo etangaka mikolo nyonso eza ya bana na biso mwana mondele akufaka baza te alors tokotelemela biloko wana tolingi yango lisusu te donc bino bachef bozwi déjà mokalo bokotelema totelemi mpenza na minute oyo toza il faut tosanga na Congo ata aza kuna ye gouvernement moto aza na mbongo abengela biso bamfumu tala na nde na est kuna tozoyoka basango ezoya bake kuna babomi chef bazwi mutu mosusu batie wana aza ne chef te awa na biso tobandi kaka awa bandaka na bakinga nkata awa na bamaluku bachef mibale nani azosala bongo politike ya mundele bokonzi bawelelaka ngo na mbongo te bokonzi kaka ndenge nazolo awa ndenge nalobi awa nga nafutaki mbongo kombie mpona kongo mokonzi nafuta ni 100 francs na mutu eza te ntango basengi nga yawa mpo basala yo arrete okoma ministre bazosenga nga yaka na 1000 dollars yaka na 500 dollars tya nazwa mbongo na yako eza nini di botika makambo na bino wana navandi nakosomba ngo te parce que mabele wana eza nga soki nakufi bakende okuna nga na mboka yo sokokufa koya na mboka na nga te. Chef des téléspectateurs auditeurs auditrices ya RT Tropicana bongo tozali kokoba pe kokoma na suka émission na biso la découverte oyo esika toyamaki mpona bino chef Dianzenza mwene oyo ezali chef ya bantandu lelo toyamaki tolobelaki na ntina ya bantandu bautaka wapi bazalaka bisika nini pe ndenge nini ye akomaki chef ya mibale tomonaki ya misato bokoko ya bantandu ezali ndenge nini bongo tozali kosukisa sikoyo na likambo ya mine chefu wana tokolobelaka yango parce que osisi nano likambo ya bokoko te outi koloba ndambo oyo bongo tokozongela yango nsima sikoyo bantandu mpo namoni wana ntango oza na colère mpenza boza na kanda boza na oyo ezali vraiment na mindele bongo sikoyo bino bantandu lokola bosiliki mpo na mindele place ya christianisme bino bantandu bosambelaka nini bosambelaka nani bondimelaka nani bakoko bondimelaka Yesu Masia bonzambe ya bantandu ezalaka bonzambe ya lolenge nini? Merci maman journaliste. Bantandu to bakongo bazana mutu wana eza ça dépend ya mutu bonzambe ya mutu ezalaka ce n'est pas ya mutu ya mutu ye moko oui meza makambo attribute pona bonzambe toyeba ke mundele akotelaki na Congo central ayaki na nzela ya bonzambe mutu apesaki esika eza chef coutumier oyo akutaki na mabele ya komelaki ye mundele wana ayaki na église na ye c'est catholique catholique aza par-ci par-là mais tant kimbango aye majorité ya Congo central bazalaka na ba église penza mingi catholique azali ba mission ba koti ba réveil bazali mais majorité ya ba Congo bazali na église kimbangiste bongo siko peve alongo kuna ezate bon batu nyonso batambolaka na papa Simon Kimbangu baoyo net ba papa mpali batambola na Simon Kimbangu bampeva longwana nyonso ezali badescend bato badérivé ya Kimbangu voilà o batambolaka na ye o bazala kobetela bango film oyo abimi akomi o ngai mpeve ya boy oyo abimi o ngai tata mpeve pe abimi linga o ngai talukutu oyo abimi o donc ekoma kaka bongo siko na kati wana lisusu nzambe na Yesu na monoko azotangama nzambe pa azotangama mais ya komona eloko nazomona mwa bokeseni moke na banganga oyo baza na mboka nganga soka amoni likambo soko ye pe na ba église wana bakolobela yoka ndenge makambo nganga wana lobi alors siko nazo comprendre eza ndenge nini ezali confusion côté ezali de confusion côté sika wana nazo comprendre nazo comprendre donc siko kuna makambo ya bonzambe na batando et de pas na mutu na mutu mutu nyonso aguti na nzambe ni ndenge nazo loba boy jamais nakoki kobosa na nzambe bakoko ndenge baza wana baza bilima tomonaka bango te ndenge akei oyebika koko songolo moto akei aza mpe lokola nzambe toyebika nzambe azali me nzambe amonanaka te bakoko mpe ndenge akufi wana koko bobanda omona ye koko bobanda omona ye koko bobanda omona ye me akei nzambe elongi na ye emonana te sikoyo koko wana na mpo bino bachef bozaka wana mpo na bokoko sikoyo koko wana botiaka ye aza petit frère azali koko wana azali baleki ya nzambe bakolaborateur ya nzambe bomonaka bango ndenge nini? Non koko yo komona ye lisusu te mais azali komonana aza komonana mais ntango akufi
akomi esprit narge bazaka bamiku epoli wana miku epoli wana ekomi esprit po tokomona ye lisusu te toyebi kaka koko songolo nde moto alataka moto akasali nini akufi ata yo ozotanga kombo na ye mulimo na ye toyebi moto ayebi kaka donc milimo nyonso ya bakoko bazaka place nini na cimetière bino bokanisaka bazaka place nini na cimetière kaka to bazaka na esika moko boye mulimo ya moto esika ekendeke ni ngai mfumu ni yo ni ye ata ozali sango esika mulima moto bongo ntango yo bobelelaka ye bokanisaka bobelelaka bango bokanisaka bazaka wapi bobelelaka bango dans le vide non awa tozobelela nzambe toyebi nzambe esika alalaka te eza mpe ndenge moko neti bango bakoko mpe baza esprit tomonaka bango lisu te donc bazaka mosika te bongo nzambe aza mosika ntango yo olobi boye koko mpe aza kaka ndenge wana bango nyonso bazali bazomonana te siko baza banani siko bakolaboratere baza banani bakoko na nzambe baza banani mpo na ngai wana etali ke ngai soki tolobi awa satana aza moto aza nzete aza nani tomona ye te me toyebaka ye wana satana bilemo ya misala na ye ozo comprendre tout comme mpe nzambe wana maa paster nini tozomona maa paster wana za bien bilemo nini ezali ya bonzambe nde esika tozomonaka bato wana eloko ezomonana te tokomba koko tozomona ye te biso tokotia koko esika nzambe te biso tokobelela nzambe ayebisa bakoko soki bakokutana kuna mpo biso na bango tomonanaka te sikome bino bobelelaka ndeni bakoko sikome ndenge koyebisa nzambe akutana bakoko yo obeleli koko apres oyebisa nzambe ndeni abelela bakoko ayebisa bakoko ozala mfumu ozala nani obela nzambe fobelela nani nzambe liboso yebisa bakoko kuna baya kosalela biso koko nzambe yo moto opesaka koko oyo atikeli nga pouvoir awa lokola ye koko akei yo koko mpe fongola matoi epa okenda soki boyokaka nde losambo na biso ekendaka na sanse wana me yo obeleli na nzambe te oweleli koko yo omonaka esika bosikoyo yesu botiaka ye place nini bon mama yesu lelo ekomi ngai nakoloba ngai na ndimela ya yesu ntango mosusu mwana ngai akota na ye na bamusulman ntango mosusu aza bouddhiste ngai nakoyeba ye ndenge nini ke natia ye na kona non wana yango nalobi wana ezali selon conviction ya motu oboti mwana oboti motema yo tiko yo chef yo obelelaka nani bo obeleli nzambe apres koko yesu obelelaka ye te bamosusu babelaka sainte vierge marie yo obelelaka te nga sainte vierge marie te nga nabelelaka nzambe oyo asala mokili na nse yesu te bon yesu aza mwana nzambe nayokaka bongo yesu aza mwana nzambe tokotangaka kombo na ye na sanse wana me nakozwa ye lokola lisusu natie lokola kaka nzambe mosusu donc apres nzambe mpo na bino koko biso tozaka na bakoko na nzambe donc nkoko na nzambe très bien chef Dianzeza na kanisi ke makambo ya koloba na chef Dianzeza ezali ebele émission na biso na chef Dianzeza ekosuka kaka lelo te po makambo ebele penza tokokoba nango po akobimisi penza nano te mozindo oyo ya kutime ya bantandu dans ce qui concerne mariage asiki ko iwana tokolobela ngo po abanena koko telema ke na etanongo ngeza ngonga ba makambo ebele azali kopesa pe ngonga na biso ekomi na suka na kanisi prochainement tokozwa lisusu chef pona ko continuer lisusu na yeba elema ebele oyo bozali nango bosenga koyeba bino nyonso bantandu oyo bozali kolanda biso na cadre ya émission oyo la découverte na chef Dianzeza oyo bino azala makambo ebele akobisa bino bozala kimia po na émission mususu bongo tokoyamba chef Dianzeza bongo sikoyo na mangalobo wana nde nakomi tokomi na suka émission na biso bongo chef ozala likambo na suka pona lelo tosukisi nano wana toyambaki yo tosukisi na ozana liloba ya koloba avant na sukisa émission oyo na liloba merci mama naza pena na liloba mingi te tosukisi te parce que soki tosuki oya lelo ya lelo tosuki mais tosuki te parce que soki tosuki lobaki tokabwani wana mosusu akei non toko continuer mais souci ezali boye te surtout biso na bonkumu toye komona tango mosusu bolingo oyo bankumu oyo biso toye ko remplacer bolingo wana lelo ezali su te bato bamipesi mingi na mbongo ekomi ba grand chef ekomi ba petit chef soko oke mpe na Congo central bamosusu balobi ke biso toza bato ya Congo central okokende kuna mpe na Congo central mabele eza te ki di chef di mabele soki yo oza na mabele te kasi mpo bachef nde baoteka mabele ti mama mabele batekaka yango te soki chef apesi yo espace ovandi soki batekeli awa soki oye na ndako na ngai natekeli yo soso kasi soki omema okende yango epa na yo te bonga natekeli yo mabele mpona nini yo okendaki nango te otikeli ngai lisusu mpona nini mabele batekaka yango te napesi yo nde nasalisi tovanda tozala famille chef mosala kobenga bato olingi kosomba te opesi ngai badroit na lie navandisi yo sala misala nde mosala ya chef wana
dire eza te est ce que soki mundele nakopesa dire po fazonga epa na bango mais yo moto moyini nga nakopesa yo dire komo fo ateka mabele te yango wana nalingi ete et surtout bakongo mokongo mosala na ye kobanga abanga kaka kobanga eleki biso trop mpo ani kobanga wana bon film donc mpo mindela bapesa fimbo mpenza betama film koleka bato nyonso mokili nde wana mokongo soki kaka moni ekote ya donc nakanisi wana epa bakongo fo bazongisa esu bango akimi alors mpo na miniti oyo fo tolongola bobangi wana fo totelema mpo na Congo po etelema d'abord c'est Congo central soki Congo central etelemi te mama jamais ata bokei wapi ekobonga te soki Congo central tosangani tokutani tokomi likambo moko baprovince mosusu wana bo bayaki batomami soki biso awa kaka toza boye isili tokotoko mpo motu ya Congo mobimba eza Congo central esika mondele akotelaki esika mpe mondele abimeli mabe nyonso ezali wana malamu nyonso mpe eza kaka wana bashiti nyonso eza wana. Très bien, chef Dianzenza, pour moi, la fait bien aimé, chef fidèle, auditeur, auditrice, téléspectateur, RTC Tropicana, bon, moni, pour na lelo, tout ce qui est émission, na biso, mais to yambaki pour na bino, chef Dianzenza, mbwene loko la to yebisaki bino, na ye to loblaki makambo, mine. Tolobaki aliboso bantandu bazali banani bautaka wapi be bazalaka wapi ya mibale tomona ki na lolenge ni ya komi chef po azwa kolobela tina ya bantandu lelo ndenge nini ya koma chef ya bantandu pe salemaki ndenge nini tolobelaki ya misato to bande kokota sikona o etali bokoko contenir bokutime ya bantandu nini esengeli bayeba nini esengeli basala te pe to sukisaki na oyo ezali bonzambe batandu oyo bandimelaka nzambe nini bandimelaka relation na nzambe na bango ya bakoko na bango na nzambe to na Yesu Masia c'est pour na mot de la fin oyo conclusion de to succès émission na biso ya mkoa lelo bongo chef Dianzenza to remercie mingi ndenge o ndimaki invitation na biso pona kwa kolobela na o etali bantandu na ndango ombandaki déjà koloba na o etali bantandu na kanisi ke prochainement tokokoba na kotala o ezali bokoko ya bantandu par rapport ya libala par rapport ya ba naissance mabota par rapport ya héritage konkitama par rapport à ba conflit et par rapport na makambo ebelebe tokozana le sous prochainement na kanisi tokozwayo bongo siko to remercier pe équipe technique nyonso o endemaki ko accompagner biso to remercier Junior Suleiman to remercier Job to remercier pe bino nyonso ba fidèles téléspectateurs auditeurs et auditrices à RTC Tropicana o bozaka libaku kaka kolanda biso pe bozaki libako lisusu na mkola lelo la kolanda biso na cadre ya émission oyo la découverte bongo bozaka toujours branché bozala décité prochainement tokutana lisusu na cadre émission na biso la découverte na chef Dianzenza poto silisina na été to sito bisi bino